Huang Dia, envoyé spécial et secrétaire général des Nations Unies pour Nabituka à Grand Lac, a sakoli été à Kobanda Bembo, Kobanda Kolomwa Lelo, mercredi le 1er juin, Nabituka à Grand Lac, pour Nakoluka, Kukitisa Matata, Katinabiko, le Congo démocratique, Mpe Rwanda. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, Mpe ministre Yamambi Abapaya, et le Congo démocratique, Azala Kilobilo Leki Liboso à Conseil à sécurité à ONU. Mokambi a diplomatie à l'école Congo démocratique a kendaki kote lemela ezalili ya école Rwanda na kosunga bai M23. École Rwanda esakoli ete ekozongisa na masasi soki école Congo démocratique ekotisi bitumba o mabelema yango. Esakoli lobilo leki ministre ya Mambi Abapaya ya Rwanda Vincent Biruta sima matata mazali komata na ndelo kati na bikolo biyemi bale. RDC endimi kobimisa basoda babale ya Rwanda baye bakangamaki mikolo mileki o maboko mabai FARDC eyebisi lobilo leki président ya Angola Joao Lourenço sima ya masolo azwaki lobi na mokambi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi.